Ok, família, muito boa noite. Mais uma vez estamos na linha. Tolingi to banda sikone to banda nanu na lingala pona to pesa tan na batu oba okende misala na batu lobi bakotambola. Kene to banda lelo prière to loba mwa muke to resambela mwa muke me na lingina kotsa batu na dimension ya année oyo donc to resambela muke mingi te mais to loba mwa mingi. Yangana merci ndenge tozana nzela to yembela nzambe ta chanson moko pona to komisa ye ndenge azali mokonzi na biso. Kolonanga na tondi yo ponana manso yo salelanga tabo mwana na ngai kino lelo tondi yo kolo Zambe tata na tondi yo kolo Zwalo kumu kolo nanga Zambe tata na tondi yo kolo Zwalo kumu kolo nanga mingi tozala kinanga elongo kasi lelo baza na bomoi te basusu balemba na bango nini pasi eleki mingi tozala kinanga elongo kasi lelo baza na bomoi te basusu bakufa na bango nini pasi eleki Nzambe tata natondi yo nkolo zwalo kumu kolo nanga Nzambe tata natondi yo nkolo Zwalo kumu kolo nanga Kolo merci pour na bolingo na yo merci pour na butu elelo na manso osaleli biso ndenge tolobi ke bible lobi oyo nyonso aza na pema ya bomoi oyo nyonso aza na bomoi oyo aza na pema yango de bomoi akumisa yo papa tokumisi yo mpona toza na bomoi tosanjoli yo banzete baza kopesa mipepe baza korepondre raison oyo otindela bango na mokili créature na yo eza kosala eza koproduire mpe eza korepondre yango biso mpe tozwi engagement ya korepondre na appel oyo osala mpe obengela biso molimo santo souffle na kati na biso pesa biso mayele mpe bwenya ya koyeba ya kopartage ya kotémoigner liloba na yo na kati oza kosala na kati oza kosala na biso na sanjoli yo mokonzi na biso kolo yeso amen. Ok eza boya biloko mosusu fo tokomprenaka yango malamu ntango toza na mokili fo tozala kozalazala kozalaka mpe kovandaka mpe koyokaka mpe kolulaka mpe komonaka te eske nzambe apesa biso misu mpona tomonaka kaka oyo tozomona eske moto apesa biso misu ye moto asala misu eske amonaka te yo ni osala eloko moko oyo oyebi nango utilité te donc yango na totika ntango mosusu ekomi temps ya makambo mosusu nina loba boye na banda komona kala ntango nazalaka mwana moke na banda komona ngo
na l'état année nyonso alobake o année ya agriculture na Angola 79 ezalaki année ya formation ya bakadre donc il a habité l'état 75 ezalaki année ya indépendance 78 année ya agriculture 79 année ya formation ya cadre 80 année ya assemblée basali assemblée donc l'état azosala nini azoloba ke année oyo ezali pona boye donc azopesa année azopesa yango signification na yango question nanga ezali yo année oyo yo nani opesi yango année ya nini pona yo moko na lobi te pona église pona yebi ke pasteur nyonso l'état nyonso parti nyonso église nyonso ekoloba ke année oyo ezali année ya rénovation église elobi omona pe na moi moko abi ke moi oyo ezali moi ya réconciliation mutu nyonso mona tozolanda tozosambela mpona réconciliation elingi oloba ke mutu nyonso oyo ayebi ke aza na bomoi azali awa na mokili soki nanu osali yango te kanisa malamu wana ezali ya église te nazokoba ya église te nazoba ya yo pour na famille na yo na mboka ozali na situation ozali na situation ozali na mboka oyo ozali omoni ngai mboka na mboka na kendaka nalingaka koyeba nalingaka ba information eyelaka nalingaka koyeba nazwaka ba information ya mboka wana surtout nazala connecté na monde spirituel nayeba nayoka nzambe soki nzambe alingi nini amen bato bazolobaka année de la prière c'est bien sambela na 2015 nazalaki na Afrique du Sud naza kopesa bane nyonso siko yoka eloko moko secret moko ezali wana ke okomona tango mususu olobi ke année oyo ezali année songolo année oyo nakosala boye année oyo ezali année ya mariage pona ngai mais omona pe tango sobalité tango ezalaki année ya préparation pona obala da 2 ans mais yo bingo je année de la mariage ou année de mariage yo bingo je année ya mariage mais o ezalaki année ya préparation. Depois vou falar em português. Agora ainda estou com o pessoal de Lingala. Depois eu vou entrar em português daqui a... Porque eu só vou falar isso. Donc, muito azali concentré. O lobby que année oyo ezali année ya fructification. Mais pona mbuma e bota. Faut ba semence ezala. O moni skwelo to lingi to zwa yango, mais to kena ba principe, to kena ba base nango te. O lingi obala. Obika année à mariage. Faut préparer. Pour nous donner année à préparation. Vous avez un résultat. Vous avez un 1 plus 1 t. Obika année à D. Mais D égale à 1 plus 1. Donc il faut qu'on soit très sensible. Tangu olingi ko pona mbula oyo soki année nini. Donc tangu yo zo landangai soko silisi. To sisi ko solanga na yo. Il faut oyeba ce qui n'a nos zuité vanda tala ba critère ngana so ba critère na ko banda siko directement awa en Allemagne so c'est en Afrique et ça là qui mboka mo spirituel na zaki na facilité mais na en Allemagne awa loi eza makasi loi awa loi et bafandisa loi bafandisa ba statut na bango bafandisa ba règle na bango bafandisa makambo na bango bafandisa ba code na bango donc loi awa eza makasi okosa le loko libanda ya loi te oye kozwa mbongo
basengi yo passeport original soko ye na copie atako copie ndenge alobi kaka ke loi elobi ke passeport fo ezala original osala nini na Afrique te na bamboka mosusu te soki na explique bango te naza na original mais na bosani yango naza na copie batali copie bakopesa ngai mbongo mais awa te kochange kombo so osali mariage na Afrique eza reconnu oye awa mpono changer kombo soki mwa eloko moko eza te okokokisa eloko wana loi okokorompre te loi awa eza makasi donc nakomi awa na ndimi loi nabi loi na ndimi yango omoni condition donc na ndimi na coopérer na loi nabi ke année oyo eza année de la loi na kolanda loi na kobéir loi monde batala donc ba critère nga yango yo natali eloko nini oyo soki na sali yango na kokukisa makambu na ngai awa na monike awa pona na kokisa nyonso il faut na obéir il faut nazala na loi nazala légaliser na loi yano sala makambu nyonso na loi na ngola so na sala l'évangélisation en Afrique na koya na voiture na tire te ba bafle atana na bandi mais awa pona na kota na balabala na teya fona kende na commission de bail fona kende na book arms fona kende senga mikanda loi ezali ko sala yango na lobike batalaka so ngo pesa mbula fotala ba critère yana bike ko sala erreur te o lobike année ya fructification eza jambuma mbume bota mais yo olinga mbuma mais o prépare ki terrain te pona o laisser ba semence mais opesi année ya fructification opesi année ya réconciliation mais o éviter place dans un conflit tout se comprendre très bien tant on a moni ki loi eza makasi na mboka oyo na meki 2020 pona ngaya bakuk ezali année de la loi pona na loi na obéir loi mbala moko pe na ndimi loi ya nzambe so na ndimi loi mokili elingo pe na ndimi loi ya nzambe donc année de la loi donc na kolanda pe loi ya bonzambe loi ya nzambe eza na kati na ngai loi ya donc loi ezali loi donc ngai esprit na nga âme na nga corps na ngai ekobéir loi. Deuxièmement, année oyo pona ngai ezali année de la grâce. Oh, neko découvrir bi terre. Si on a biga pena vivre kaka na loi. Eza facilité. Bilo monsieur singa funa kenda ngola, funa voyager na bikwe grâce pena ko reconnaître yango. Neko tala, neko luka sko na Bible, neko luka fondament na lobi. Faut ko yeba critère na yena moni na Genèse chapitre Genèse chapitre 6 verset 8. Et lobi boya Noé azwaki ngolu na miso ya Yesu, azwaki grâce na miso ya Nzambe. Elingolo bake tangu Nzambe a établir que ako détruire mokili ezalaki déterminé loi epesami pas que mokili na ko détruire yango que na ko détruire mokili. Allez, mbala moko nani oyo nani oyo alobi il faut na amoni azwaki ngolu na miso ya Nzambe. Siko nalobi ke année ezali année de la loi, année de la grâce pona ngai. Naza kosenga oh nkolo na kosenga na yo ngolu na yo kolo Yesu na koluka tango yiso na kosenga na yo ngolu kapito embango oh nkolo na kosenga na yo ngolu na yo kolo Yesu na koluka tango yiso
nakosenga na yo ngolu nzambe alingi osomona ngolu elingo loba boy to bikiza faveur moko oyo ozalaki nango o méritaki yango toyebi yango o mérité yango te mozi faveur donc ngolu ezali oponami sans que yokutu oza no qualifié te yango ngolu oza qualifié te selon condition selon statut oza qualifié te selon condition na yo oza qualifié te selon ba nécessité na yo na ba faiblesse na yo na ba différence na yo oza qualifié te mais ba poni yo nzamba poni yo osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo yango wana sikoyo Noé mokili ezalaki ya kobeba mais Noé kaka moto nzambe aponi ye ngolu na ye ekwei élection na ye qualification na ye selon nzambe ngolu ezali qualification ya nzambe po na yo yangwana Noé azwaki ngolu na miso na nzambe elingi koloba ke ngai ane oyo nazoba ngai komona ngai comme égoïste nazoba yo pe oyebi ane na yo oyo soki olobi ngai biki ane oyo ane ya loi ekose manifester na vie na ngai ngolu eko manifester na vie ngolu ya nzambe de place oyo muto azomona impossible place oyo naza nanga qualifié te place loi elobi ke moyen te ngolu ekosala de ntango nazobima na tongo nazobima na loi nazobima na ngolu na nzambe tala bien nazoba les 10 commandements te oyo ya monte Sinai tango Yesu na ngomba ya Sinai tango nzambe akutanaki apesi loi mais nazoba ba ordonnance nzambe na kopesa okomona ke ngolu ezalaka kaka José ndenge moko Abraham ndenge moko azwaki ngolu na nzambe na ye awa na Esther Esther chapitre 2 verset 17 Esther azwaki ngolu na verset 17 roi alingaki Esther koleka basi nyonso pona Esther azalaki na ngolu azwaki ngolu ezaka kitoko te eza condition te ezali koya libo ngolu ezali permission oyo bafungoli yo porte moko yo tozaki okoti oza éviter te mais babengisi yo okoti Esther tozoba mingi Esther asalaki yango donc nga naza kondima ane oyo mpo na ngai awa na poto awa na Berlin awa na Europe mpo na ngai soko olingi tokota nzela moko tondima loba amen ke yo mpe ondimi ke okobeir loi kobwaka loi te okobeir loi oza kondima ngolu ya nzambe José azalaki na ngolu ya nzambe ezalaki soko olandi bango nyonso ngolu ya nzambe ezalaka kaka tozobaka na Ancien Testament naponi David selon motema na ngai elingo lobake nzambe aponaki yende moto aponaki David ngolu pona asala makambo na ye donc nzambe ezali donc eza yano sobake il faut qu'on dimaka ngolu mon frère ata loi ezali nango awa
loi eza makasi koso mutu kakinwani loi eza makasi awa naza kondima yango menga pe naza na sima ya naza kondima ngolu ya nzambe ezali soko oza ko reconnaître yango oza ko beta yango setolibike na lingi na mona ngolu na yo fo ezala loi awa ezali loi eza makasi loi elobi boye fo katsa na sinalu donc loi elobi boye loi mais yo pe na ngolu na yo papa na yebi olobi ata tentation eza makasi moza na ngolu place olekisaka biso donc il faut kozalaka très décisive ntango oza kopona mbula na yo tala condition ya mboka na yo faut tala condition loi na condition ngolu na condition otali oyebi nsima nango oza konomie ane na yo ndenge nini nde nalobi ke l'état parti politique, église, mutu na mutu, azalaka, na ndenge, aponaka, mbula, naye. Yango nazoebi sayo, shalom, 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 veja as condições que você vai nomear este ano. Vou falar em português depois desse. Zala mayele Noé Esther azoki ngolu nzambe sikoyo tozo bakaka na Ancien Testament te toke na Nouveau Testament toya na Nouveau Testament Bible elobi ke Luc chapitre 2 verset 52 Yesu azali kokola na bwenya na sagesse pe na ngolu ya nzambe pe na bato elingo bake ngolu ya nzambe ezali pe ngolu ya bato pe ezali donc ngolu ya nzambe ezali na vi na yo pe oza na ngolu na miso ya bato okolanda makambo te okolanda mbongo ya bato awa na poto balandaka mbongo ya moto po moto aza kosala me ngolu ya nzambe ndenge Yesu ye moko Luc chapitre 2 verset 52 Yesu tango aza kokola tokolaka na yango azokola na stati aza kokola na bwenya aza kokola na ngolu ya nzambe pe na ngolu ya bato faveur ya bato ezali donc sans condition mais azali bien reconnu par nzambe il faut koyebe loko wana bono itmanu kulolo tozo linga tolongo la famille na pauvreté tozo banda na famille nalobi ke ane oyo pona ngai Abakuk anakleto ezali ane ya loi na kolanda loi ata na ngola sona na ngola na kolanda loi ya nzambe loi ya mo na kolanda loi ya l'état deuxièmement na kondima ngolu ya nzambe na vie na ngai au nom de Jésus troisièmement na zoloba la vérité ane de la vérité oyo na kobomba donc ane ya vérité donc na kozala solo eza biblique bible bien on a Jean toya awa loi epesama à travers ya Moïse mais ngolu na vérité eye à travers ya Yesu Christ omoni siko elandani loi ngolu na vérité ezali awa na Jean chapitre 1 verset 17 ponanga Abakuk année 2020 ezali année de la loi année de la grâce année de la vérité vous connaîtrez la vérité oyeba solo wana eko bimisa yo eko kangola yo kangola ngai kolo kolo Yesu mosungi na ngai papa kangola nga na bika yango wana siko donc il faut tangu koyemba yango kobina yango kosambela yango au nom de Jésus na famille na ngai loi eza établie eza bilei na biso ngolu ya nzambe ezali bilei na biso pe la vérité na koyebisa yo la vérité pona obika yango nazolinga tovanda na likambo nazokoloba soki obombi la vérité pa bato
ekomela yo hypocrite obana ozika yo moko soki ozomona mabe ozoba la vérité te okozika yo moko soki ozomona ozolinga kofungola porte ya grâce te oza na problème soki ozolinga kofungola porte ya loi te loi civique loi morale loi sociale baloi ezali ebele donc yana zoloba année oyo année nini pona yo ser moko aza ayebisinga ke année de prière ok année de prière ntozoba année na ye nayeki mutu mosu ayebisinga ke année oyo ezali année pona ngai ezali année ya élévation ok baélément sikoyo bacondition zomona mboka ozali atmosphère pona okoma na suka ya mbula te obéir loi moko te omoni ngolu moko te olobi la vérité moko te tobandi awa te lelo nga na yo tozosolola tozomonana tozokende eske tokozala ti na suka mbula tokomona tokobéir loi tokomona ngolu ya nzambe na vi na biso tokozala na vérité okoyeba ndenge nini okoki komantenir la vérité okoyeba uke est a verdade uke est a verdade la vérité eza nini solo eza nini Pilate atunango pa Yesu hein donc na lobi yango naza contre église moko te naza contre pasteur moko te naza contre mutu te nalingi nde yo moko na kati ya famille na yo nalingi yo moko mana Isabelle na kati ya famille na yo nalingi moto nyonso papa Ivox nalingi moto na moto ayeba mbula na ye oyo eza mbula nini biso se mbamba na Yesu mususu mbula ya mbamba na Yesu ok mbamba na Yesu kende zala mbamba na Yesu mbula oyo mbula ya mapamboli mbula oyo libela Yesu akumama mbula oyo mbula ya mapamboli mbula oyo libela Yesu akumama na yeo tuzoba donc il faut qu'on la déterminer na lobi yango na kokopere na mutu aza na loi na kokopere na mutu aza na ngolu nzambe na kokopere na mutu aza na vérité ya nzambe bible lobi yango Yesu aza kokola na loi pe na vérité pe na ngolu nzambe yango na butu lelo na lingi to se comprendre toko sambela sikoyo selo parole oyo na usala intervalle moko ya 10 minutes ou 15 minutes pona sona batu pa ya portugais na lingi to sambela na moment oyo soko comprendre eloko nini oyo toza koloba awa naza motei te naza koteya yo te mais tovandi na mesa toza kosolola toza koloba amen 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 sagesse yango Yesu aza kokola na sagesse na stati aza kokola na ngolu pe aza kokola na vérité ezali aza na loi yeki donc tozali toza koyeba o toza koloba siko ezali kaka te to bomba yango na sanduku ya mitema na biso ezali sikoyo ndenge tolobaki toyekoli yango to pratiquer yango to tie yango na misala to teyi yango amen 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 ba signification ya mot eza na dictionnaire te ba signification ya mot eza na mutema na yo ba signification ya mot ba définition ya mot ezali na dictionnaire te eza na Google te eza na computador te ezali na mutema na yo bible lobika oyo mutema na yo etondi yango munoko elobaka
symptôme et déterminaka maladie. Symptôme et déterminaka maladie. Et l'ingo bati so nous non eza ko chauffer comme moto que ça na fièvre. Te tant sous en Angola. Que ce comme ça na fièvre et ça paludisme. Te l'ingo lo bati que moto news ça paludisme. Faut que ça la mayele. Na boyi ko comme na suka ya neo lo beki eza ane ya boye mais aussi résultat te pona nini otala ki ba condition te otala ki atmosphère te otala ki ambiance te otali pays te otali condition te otali faiblesse te otali osali bilan to yebite au nom de Jésus na lingi bo comprendre loko na butu elelo to ko sambela au nom de Jésus Tunto sambela sikoyo. Loba zala sincère. Kobanga loite. Bibi loi epesema pona ba pakano, pona ba miyibi. Loi zeli pona ba miyibi. Loi zeli pona ba dilter. Ngana kobanga loite. Na za légal na mboka oyo. Na okima police te. Donc na za kobanga yambiso na bike na ndimi loi. Na ndimi yango. Pe na ndimi ngolu ya Nzambe. Peine ndimi vérité ya Nzambe au nom de Jésus. Allez, sagesse ekoyela ngai. Tant naza ko kinde ko traiter mikanda. Soki na komi kuna balobi na zonga na ko zonga. Po na biki na kuta na loi. Mais naza ko luka ngolu. Jour moko boye po na sukisa. Na ken ambassade ya Angola na Afrique du Sud. Na komi kuna nazalaki na rencontre na chef songolo moko na kati ambassade abengsanga na ya na 10h na komi na porte na portant ya ambassade na porte amene ambassade ya Angola agent o azalaki wana sécurité benke sécurité donc garde o azalaki wana aboyi na kota menga nazali autorisé na loi na rencontre na mukonzi moko kuna mais garde azo besoin ba raison bi ke azo ba occuper bana ba réunion sikoyo comme nini nana besoin ngolu pona loi et comme il y a problème na bisita la naza autorisé na kutana pona za na journée marquée alobi ki te baza na réunion ba pesi mi tindo awa ki mutako te bana réunion premier zate Menga na yebi ke naza na rencontre na comprendre que quelque chose a bien été na comprendre l'esprit na ke na kwen moko boy na ke sambela na bikolo au nom de Jésus naza na rencontre moko très nécessaire ba pesa kinga yango pa biki le foto kutana mais na liboso mutu moko azawana aboyi na kota papa na sengi ngolu na yo na kombo na Yesu soki eza penza loi établi que bayebi ba kopesa ngai journée mususu na boy ke mukuna kokende kuna na raté yango pona nini o yakite na pesa réseau de kimutwana azala obstacle soki ezali penza loi établi que balobaki na ngai pona loi échangeaka nango babi lelo boy lobi komi boy malamu mais soki te na lingi ngolu na yo au nom de Jésus papa naza ko sambela soki yango fona kota. Après na kalisa 10 minutes na zongi garde ona zalaki susu wana te na kuti mususu wana koti singai omoni yango ya omoma kamnegezala ngolu Nzambe sali de mutu wana azaki mutu moko placé comme obstacle ya loi aye ko changer loi or que loi est déjà établie allez ngolu Nzambe yeke kolega moko aye alongo liebike yo kende na porte kuna simanga na kotikala awa tanga na ye na biki na na rencontre bakoti ngamba la moko au nom de donc il et ça la mandengo na ba vie na biso au nom de Jésus oyo nyonso akoya contre loi na vie na biso akuta na ngolu na Nzambe au nom de Jésus oyo nyonso akoya contre ngolu na biso akuta na vérité au nom de Jésus yango prière nanga na butu elelo na makasi na so nango pe na onction to sambela au nom de Jésus. Seigneur, obrigado, merci Dieu pour na butu elelo ndenge opesiso tant oyo to partager liloba na yo na commission pe na sangelio papa na ndenge moko na biso aza kozwa décision
azako yeba pe azako kanisa ane oyo soki akopesa yango mbula nini, soki akokanisa yango pona nini, soki akosala nini papa. Na sengi yo ndenge toza kosambela bo, naza kosambela ngai moko te. Naza kobisa ke moto na moto oyo aza kolanda ngai, alanda kaka ngai te, me alanda oyo témoignage eza kopesama pona esunga moto na moto, agumba mela kolo na ye, sala haleluya ndakela ke akolanda loi ya Nzambe, loi ya mokili. Tomoni na Bible elobi ke Yesu amonaki azaki na ngolu na miso ya Nzambe pe na miso ya bato. Tomoni Noé amonaki faveur ngolu ya Nzambe. Tomoni Abraham azwaki faveur ngolu ya Nzambe. Tomoni Esther na milie ya basi ebele azwaki ngolu ya Nzambe. Eza pona kitoko te, ezali pona azalaki jif te, azalaki qualifié te, mais ezali boponami ya Nzambe, ezali boponami ya Nzambe, ezali élection ya Nzambe, yango mte sali bango bazwa ba position wana. To réclamer yango na ba vie na biso. To sengi yango na ba vie na biso. Na ba mboka oyo tozali na diaspora. To sengi yango na mboka oyo tozali au nom de Jésus. Mboka oyo tozali loi ezali makasi papa. Mingi tozoko kozwa mikanda te. Mingi tozoko kosala ba mariage te. Mingi tozoko kosala makambo ebele te. Mingi tozoko ko récupérer bana na biso te. Mingi baboto na biso babana. To perda makambo ebele pona nini loi eloba ndengwana. Mais papa to sengi au nom de Jésus avant que loi existe. Ngolu na yo ezalaka déjà. Ngolu na yo ezala partie ya vie na biso au nom de Jésus. Que la vérité éthique ya solo na kati ya ba rélection na biso, na kati ya ba famille na biso, na kati ya bolingo na biso, na kati ya nyonso tokosala na misala na biso au nom de Jésus. Na makasi na biso moko tokokate Saint-Esprit. To sengi lisungi na yo. To mikitisi papa. Yesu alobi yende ndakisa na biso soki totali ye tokokoka kosala yango, soki totali ndenge Yesu atambolaki, soki toyoki tokoka kosala yango. Ezali question papa ke Molimo Santo asunga biso. Molimo Santo yaka réellement kosala oyo mitinda oyo oyela na mokili oyo na kati ya ba vie na biso au nom de Jésus. Na butu elelo papa toza kosenga pona ngolu na kati ya ba famille na biso, ngolu na kati ya bana na biso, pe vérité elobama na kombo na Yesu pona bana na biso bazala sauvé papa. Toza kosenga ngolu na yo. Naza kosenga ngolu na yo papa. Naza kolela pona ngolu na yo. Na lingi na mona ngolu na yo papa. Na lingi na kota na mozindo ya enseignement ya ngolu te pona yangonde tina suka. Et le but que toza sauvé par la grâce. Ton décision na kondima. Sunga biso papa na manse toko sala. Loi elobi ke pona malade nange si la fona melaka kisi. Loi elobi ke pona malade nange si la fona zwa katonga. Papa ngolu na yo elobi nini? Isaïe 53. Ngolu na yo elobi ke na makila na yo, na bampasi na yo, yango nazwa naza guéri, yango nazwa libikisi. Oyo nyonso aza komela bakisi, aza komela yango pona nzoto au nom de Jésus, aza komela yango pona a vivre na mokili oyo au nom de Jésus. Mena ngolu ya Nzambe o kolo na yebiki esprit na biso ezana besoin ya kisi te au nom de Jésus. Kisi kaka toza na ngoy esprit, c'est la parole de Dieu. Yango na papa oyo nyonso naza kosenga yo papa
azana loi ya ba médicament, azana loi ya ba docteur, azana ba loi ya ba avocat, azana ba loi ya ba allouement, azana ba loi ya mikanda. Au nom de Jésus, papa, ngolu na yo et se manifester. Oyo nyonso azana ba impossibilité. Parce que loi est lobby. To sengi ngolu na yo na kombo na Yesu. To sengi vérité, vérité. Pona ba loi mususu eza loi moto asala yango, azu yango, atie mukanda na yo na se, aboyi ko fungola ba porte, aboyi ko sala likambu boye. Ye moko établir loi na ye na likolo ya loi, atie mutema na ye, akomi lokola yende mto za kotinda. Yango na za kolobela yango kolo Yesu au nom de Jésus. Na par na biso tozui ndakela toko salela yango. Soki to saleli yango kolo répondre biso na kombo na Yesu papa. To kumisi yo, to sanjoli yo, po yo za Nzambe malamu. Pe kotika la libela Nzambe. Merci, merci, merci papa. Naba oyo balandi biso, tuzanzela moko, batela famille na bango, batela biso nyonso, soki lobi opéré tozala susu, tokobosa na kokumisa yo te. Merci papa. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Bon. Nakasa yango tusolaki. Tu to kota sikona na portugais. To sola moke na portugais. Pona batu sikoya portugais. Mais ba commentaire eza nango o elinga loba quelque chose, elinga pesa idée. Toza. Ciao. Daqui a pouco vamos voltar em português.